Yaya tangu tolobaka, nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Bato ebele bakansaka lokola ezalaka maseki. Tangu tobetaka masolo, bato ebele bakansaka lokola ezalaka maseki. Nzoka ezalaka ba histoire ya solo. Lisolo oyo esalami bongo na ville province ya Kinshasa epesi pasi ya kosakana te. Tata mwasi, yaya ya papa, yaya ya mobali na ngai mutapesi lisolo aye kopesa bana na nga ba cadeau empoisonné kaka na décembre au 2024 le 23 nzoka alingaki a sacrifier bana na ngai akota ba sexe toyebaka te yaya papa Fiston tango lobaka ndeko na koko mandoki na yo batu bakansaka lokola ezali maseki mama na yo lokola papa na yo nzoka ezalaka ya solo yoka lisolo oyo esalami na famille na ngai moko munapesi lisolo papa Fiston beta lisolo ya famille na ngai me kotanga bakombo te beta kaka mpona openie bandeko pasi ya kosakana te tata mwasi alinga sacrifier bana ya leki na ye likolo ya mbongo esalamaki ndenge nini yango liso tokobetela yo lelo mbote bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tu bozwami merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pesa programme oyo radio lokole masolo epai wapi chaque fois tokutanaka mpona kobeta masolo ya makambo zali koleka na communauté na biso africaine mingi ya biso batu oyo tolobaka lingala kombo na ngai ezalaka Fiston Pelende babengaka ngai pe lisusu tata ya Sedek voilà yaya pasi na motema batu ya confiance na mokili bazalaka lisusu te zalaka mayele yaya kiaku kiangana na esaka bino chaque fois tango tokolaka kolandaka ba comportement te ono tozalaka bien na bandeko na nga non okoyeba soki bozalaka bien famille na bino ezali soudé kaka soki bokomi mikolo nde bokoyeba soki bozali malamu parce que na ki mwana muke bozali sous contrôle ya ba parents yaya yoka lisolo oyo muto apesi lisolo mama oyo alinga kopera de mwana na ye moko yoka lisolo oyo kopesa yo mutu ko soya kosakana te lokola ngai mutu na ngai esui na zangi na moye ya koloba yaya makambo za na mokili oyo soki bato bazo koloba lokola baseki me kaka soki ekomi na famille na yo nde okomprendre ke buzo bezali papa Fiston mobali na nga babotama na famille bazalaki 7 na 7 wana misu bazala bango mpe na poto me oyo bazalaka na Kinshasa batikala misatu na Kinshasa mobali na ngai azali garçon unique na libota na bango ya na bango ya liboso anginda akoma na mba business na ye asana mbala na ye bafandaka na GB papa Fiston na kobomba yango te na koyoka soni te me biso tovandaka na Kinkole na Kinkole mobali na nga za difficulté papa Fiston mais difficulté sur la difficulté ezali pena difficulté mobali na nga atanga ba kelasi ya 6 kutu na ISM musala azwaka te na ebite bakanga ye na famille na bango baloka ye mais à partir histoire oyo tokoyeba position ya me tosambelaka mingi biso na Kinkole awa papa Fiston biso pona biso ba fête ya Noël ya bonne année ya Pâques elobelaka biso eloko moko te po tozala oyo babengaka bato bazanga na bango bana basi bamesana ke baataka na bango elamba sika te donc toliaka kutu soso par hasard na ba fête wana effectivement na ba festivité oyo tikoleka tozalaki vraiment na difficulté moyen kutu ya kosombela bana ta eloko ezalaki te mobala uta kobima azwaki melo moko te chance ezalaki neti le 25 décembre atama le 23 moi le 24 nzamba ko sala grâce na ebite to benga yango grâce toni papa Fiston ngana benga ki yango grâce ngolu kasi petit frère ozali donc grande sœur ya ba mibali na ngai na esi nofala na GB amona ka makase ya nkembo katuku bianza me bana na yeba yakata para biso yembo ko ayaka te leki na ye mobali na ngai ameka kosenga me yaya apesaka ete papa Fiston lobaka keno soki ndeko na bino na mbongo akabelaka bino te bokipaka te seke mbongo wana eza ya bien te ya solo tokipaka na biso pete papa Fiston à notre grande surprise kaka le 23 décembre 2024 oyo eleki oyo tomona donc grande sœur mbali na ngai tata mwasi ya bana na ngai ayeti na Kinkole atiki GB ayeti na Kinkole jour yango papa ute ko luka zaki ba 13 14 papa luki simbi te
Papa comment ça va commission elle moko ya kotekaka ba pomba commissionnaire to c'est la monde zombo le soir papa ute koya ayaki na moi bipoli moi matembele to tolona na sima lupangu to tolamba ndengo wana bu tata mwasi ya bana nanga aye oh boni leki nanga bien bane a solisi bana wana bana kasina to bana na ye to ndenge ya solisi bango ndengo wana en tout cas ba festivité yango to mono na kala ngala to kana bai ane oyo koleka te ifuna ya kotala bana kasina nga bana oyo ngai na yeli bino ba jouer pas fisto naza na 4 bana naza na 4 bana ata moi sita bango aye sa tala saki ba jouer na mele bana ba jouer parce que décembre zaka no ezaka fete ya bana na yeda ba jouer yango oyo alinga pesa bana mama alinga pesa bana ngana sepe na bi nzambe oyo kilo sambo na ngai tata mwasi ayaka te aye en tout cas Noël oyo tokolia quand même soso papa fiston salaka attention peigner batu no lo bakawana bakado musa bakado ya kozwa te ya est-ce komi soso la ka moko mutu wana boyoka na kana ite abengaka yo te ata azaleki na yo kulutu na yo camarade na yo koma na décembre ye aya kokabela akabela eloko bakado nyonso zaka bakado ya kozwa te papa fiston azo linga pesa bana boye mobala nga habité pesa nga na kopesa bana problème de tasa ki wana ba jouer awa te pesa bana ka siko habité pesa bana basaka na po eza déjà fait habité problème te yaya tsango wana kopesa bana we di bana te problème mo ça va problème kamuti yaya misi ba mo misi mbongo lisusu $500 papa fiston na mona na évité $100 alors que mona na mona ka ba $100 pour ba changer na moko batu première fois na mona $500 Franklin 1 2 3 4 5 Franklin apesi bana ono mwana moko boko azwa $100 oyo yo moko zwa leki na ngai ngai tika mkena loba na semeki na ngai boko ngai na kozwa te na fandika nie na mona ka mobala nga bino ya pesa nga mbongo no so premier na kopesa o te pesa bana bite pesa nga yango ngai moko na kopesa bana azu yango basoli ya moi ski tu wana asalaki pas même 30 minutes. On a les en tout cas, na pensé qu'il na bino, le quoi ça va festivité là, au tic la bino le au passé ça fait longtemps, au ça moi na maman ngai au pe sabana. Il y a première day ya pava. À côté na mutu kana jeep papa fiston akenda. Tango akenda mobile nanga fandi singa la bi moi si ngai. Ngana ba difficulté. Na ça qui na ba difficulté. Moi na maman na ngai, ya na ngai ya liboso. Ya na ngai. Comment je fais ça que yana ngai atika ngai na benga ka pesa ngelo te mais lelo le 24 décembre oyo aya pesa nga $500 apesa bana saka ba jouer pour le monde ba jouer bana na été ba jouer za sika na moni makambo au clarté en tout cas mutema na ngabene simbate to kende to mona pasteur asambela pona biloko oyo et puis asambela pona mboko to pesa ta dim pour la qui peut bien te parce que mutema na ngai fimbi $500 oyo te pesa sous dim le pasteur kozwango ba pasteur bataba esco ya oui c'est vrai ba pasteur sous bazali escro mais misusu ya solo bazali ya longola ka 1/10 na pekisi yote zwaka tambongo no ya dim sombela kata ba shegi sombela ka bato bazanga iloko quelque chose ponza mapambola yo papa le chef de la famille to memani na ngai na ye to tiki ba na to ke pa pasteur tant to comme pa pasteur na biso na otanga ba pasteur na biso te d'ailleurs to sobeta lisolo to tanga ba komba ba te pour na to éviter ba problème afisto ko tanga kombo te pa lisolo ya famille balanga e ko lukelanga problème na ese ki mobala ke na robesa papa fisto beta yango mais akotanga ba kombo te kaka ndengo lobaka biso fonctionne ndengwa soko boy tutanga to kotanga de soko ndimi to kotanga papa fisto ko pa pasteur boy to expliquer pasteur makambuka na expliquer bino ya bana mama kufa papa kufa ya tikala boye machin pesa raté buto moni ka le 23 décembre bon le kambute ya la bino sali juste ya malamu quand même balba singa ya famille kata na kate mais ebenda na ka ça va le kambute tia ba jouer ngo wana to sambela na mbongo papa fisto kaka ndengo yemba ka wana losambo efuta kaya losambo epola kate o yaya kola la kate sans pour autant au sambela
Maman, papa, basa bana, batu oyo balakisaka bana bango nzela ya prier. Atana oyu chance ya kotikela bana lolupango te. Chance ya kosoma eloko moko te, mais tikela bana héritage ya losambo bayebaka ke non. Nzambe azali, nzambe akobatela te. Pasteur efata. Il y a certaines personnes, conviction nzambe asalaka na minute. Oyebi ke nzambe apesa révélation et pas pasteur abi. Oh, nzambe atalisinga ba jouer oyo ezali ba jouer malamu te. Mbongo oyo ano apesi yo, ezali mbongo malamu te. Alingi a sacrifier yo. A sacrifier bana moko ya bana na yo. Il a été clair, moko ya bana na yo. Soki bana basaka na ba jouer oyo. Mbongo oyo apesi yo, ozo akata owelele ti bana obasala bilamba olata te, okera la kinkole awa na mola kiksope mola kinkosope osobi bana bilamba bona ne, mwana moko alinga okufa yo d'ici le 25 décembre awa. Yana bino akota banzela mabe, ba secte, basenga ki sacrifice à fin de l'année, aluki moete, yango aye alinga sacrifice yo. Tala niveau ya mutema mabe ya. Tangu tolobaka kiaku, kiangana. Tobotama papa moko, mama moko, menaki mukolo, mutu na mutu, akomaka na esprit na ye ya. Okoti ba secte yo moko, okoti ba nzela ya mabe yo moko, mais comment tango sacrifice, olio pesa bana na yo, ozo lingo pesa bana ya ndeko na yo, ya bino batu bozala ko mwana na yo, o congé décembre te, akende pa mama leki, congé décembre, akende pa tata mwasi pa noko, ya makambo sala kaka. Donc yo ti loti na ka bana na congé, ti lelo ya. Là d'ailleurs c'est très compliqué. Là d'ailleurs c'est très compliqué. Papa na yo akoko mandoki na yo, mama na yo akoko mandoki na yo, ndeko na yo akoko mandoki na yo, camarade gutu koloba te, salaka attention ya. Kiaku kiangana. Todo peni yo eza radio lokole. To peni yo ya. Masolo otobetaka awa ezali kosunga batu ebele, yango na yesa ko ya to partageaka ko. Yo tala radio lokole banakala, otala ka émission o partageaka te. Yo bongona papa fiston vraiment ya partager ko. To partageaka. Dans la Belgique, to koba 50 000 membres. Et quelqu'un ba quelques tirs sabouké. To s'abonner ko ya yo bano s'abonner. To s'abonaka ya. Tu na papa pembino s'abonna déjà. Maman o s'abonna. To s'abonnera papa fiston. Po esunga batu. Masolo otobeta soki esungi yo te. E ko sunga ndeko moko songolo. E sika moko pakana kaka soki yo o partager te. Voilà. Papa fiston na oki douti na mutema na ngai na oki mabe. Oui, bien, pasteur lobby. D'abord, avant pasteur lobby, mobile nanga abi pasteur, te bisto kola la petite ouante, maman, na papa l'accepte sur le sambwe consort mais na éviter grande sœur ko kabate ande mais grande sœur nanga mutumala, moi ça quand même grande sœur nanga akoya te pour asala ba nanga mabe. Pasteur abi c'est pas moi qui le dit, ainsi dit l'Éternel. Nzambe alobi boye. Pona ayebi ke ngai ko ndima te, pona on ndima. Lokola yo o pesi ba no ba jouer wana te. Bolembongo wana te. Zelo ko mona makambo egoleka avant d'ici le 25 na famille de kona o comprendre que makambo o nzamba lobaki asa nzambe ya solo. Tia mbongo wana awa tia na ba jouer. Papa fiston, pasteur atumba mbongo wana $500 na lela na motema. Nalibi ngana bana nanga bana tata lamba ya sika $500 atumba yango na ba jouer atumba yango bana kanga mutema ekenda to sambeli bokende so za ata no obotika ngwana to tika osambela j'avais comprendre que passer à kosi biso frapper biso alinga ole wa mbongo wala famille ya ko ba fête à Noël mais pasteur atumba yango na biso papa fiston to zonga les 23 to là il est 24 to bundi avant que papa fiston pasteur. Il y a certains pasteurs, on va dire pasteur à solo. Pasteur a mis ça $30. Bon, on a frère, après c'est une balle là, somme la balle attaque quelque chose. Donc, sauce auto liaka, na Noël wana, et vous t'avez $30 et pas pasteur. Si vous avez un ticket à tambongo wana, tu ticket lié mbongo wana, après ce $30, donc on va frapper à tika au sujet mais à tumbi na misu na biso, et puis après si biso, $30, il y a d'autres choses. Pas viston, tu as les 24, les 25 na tongo. Les 25 na tongo. Moutougou to abenga, et ça, c'est mec qui n'a pas en France, n'a pas à benga. A benga mobile nanga. Eh, oyebi, est-ce que, oyebi que moi na ya kinga ya kufi, oh, moi na kufa, moi na ya bango le bosso, ya kopese mbongo wana, a kufa les 25. Ya, pour na nini?
sacrifice oyaki a sacrifier ayaki pona a sacrifier mwana ya ndeko na ye esimbi te mwana na ye moko aleki yaya salaka attention ba famille oyo ezalaka bien ka so boza bana mike soki bosi bokoli mutu na mutu akomaka na comportement na ye salaka attention epesi ngai mutu kosoya kosaka te lisolo ya boye salaka attention o mwana mama na ngai mwana ndeko na ngai yaya kiangana là d'ailleurs c'est très compliqué oyebi te nani akosala yo mabe makambo oyo ngana oki cheur de poule yango na esaka bino chaque fois makambo masolo ya boye nalingaka kopartage yango ngai moko te tika na partageaka yango na bato oyo bayebi bamikolo basage bayebi makambo ebele yango na yambi mpo na bino papa Johnny Mabiala ye na mama Fifi Sarah tokosola makambo oyo topesa conseil longi ya salaka attention bakado nyonso tout eso bakado ya kozwa yo na osala anniversaire te na osala anniversaire oye comment ça cadeau te yelanga cadeau na ngai cadeau comment ya kosenga yo mona tika na fête ya mariage ba ile mtu cadeau pena emballé bien kaka na kati nyoka na kati olakisa awa salaka attention cadeau no ya cadeau kozwa te o tolobaki te tolobi mbote na yo papa Johnny Mabiala na Durban. Mbote bandeko na nga nyonso ya sango ya radio na biso lokole ko pamboli bino na kombo na Yesu Masia. Merci papa Johnny. Est-ce que Olandi lisolo otobeti bandeko ba boy tout anga kombo na bango passer solo ya sensible muto apesi lisolo mwasi ya ndeko oyo komi na fedo mama ya bana ye mo apesi lisolo oyo bana ba inga ba sacrifier bana na ye pa ya semeki na ye lecture na yo sur lisolo oyo moni yango ndenge nini papa Johnny? Bon, lecture na ngana lisolo langi kaka na pesa muke conseil pona bandeko na biso mususu o bazalaka toujours kotiaka mitema pa ya bato. Vraiment, normalement, de tokola kana famille, kozala kabiso nyonso dans l'ensemble, bolingwana tokola kanango. Soki ata moko azui, akozala toujours na besoin, baninga o batika na sima lokola bale qui soit bayaya, kaka moya pistonner bango. Mais ce qu'on moni moto aya na bino automatiquement sans que il problème moko izala. Donc vous devez comprendre qu'il y a quelque chose louche au izana katiwana. Mafaka bolingo te, surtout encore bolingo famille. Oko forcer ndengeni. Donc bokabwani oya komi na misolo na ye, aboyi na ye ko ya kotala to, akomi na bino distance, azo suko solliciter ko aider bino te. Anale pas ko kene ko senga te parce que na conscience na mutu na ye moko ebike na zana baleki na zana bayaya. Tango ye moko azo sala mamne na mbongo na ye, azo ko epa na bino te. Ça prouve qu'il y a quelque chose où vous allez ko interdire. Aya pembe na bino. Na famille na biso personnellement tozali na ba papa na biso donc ba papa na biso babotamaki bazalaki bango 5 donc na mwasi moko na kati mais bango nyonso wana bazalaki na ndeko na bango moko po azalaki juste na sima papa donc âge na ye azalaki na sima donc azali papa leki azalaki na mbongo ebele na Kinshasa wana azaki ba donc soka lungwe PDG na compagnie ou ake PDG na compagnie ou lungwe compagnie donc PDG na PDG vina mo mezalaki ka PDG na PDG mais il n'a jamais ayaka na secours bandeko na ye si bandeko ne bazolela bazana ba problème ayaka te mais azana ba mbongo azana ba biloko so na bando tangela bino donc okamba et jusqu'à présent biloko na ezali mais secours na famille eza mukie donc soki ka ba famille matanga bandi bonde bo benge na makasi ke no talande likambo eza bwana nde aye mais ça a comprendre que non na minute au quotidien na bango za ndenge ni na sala kana ngote alors eza ba biloko moko ezali ba condition conditionnelle ezali ba condition ou ba pesa ka bango vous imaginez-vous que bato basala kana mobutu wana po batikala koyeba nzambe te bango tout sauf rien soki na kolobake bango tout parce que tozalaki na kati ya bakrik wana donc famille na biso bakuta mona bagua mobutu wana mwasi na nga famille na bango pe bazalaki na kati donc tu vois un peu et alors bazalaki bato bayebaki nzambe te bango nyonso bazalaki bato babanda okanisa Rose Croix yango nde tokobika Maikari yango nde tokobika bon tango bake kogotala ba système wana
ezalaki système oyo ebanda kopesa bango ba condition. Mais eloko moko na ngina benda bato matoi omoni la Rose Kwa la makambo ba maikari banini wana ezali ba secte moko ya injustice. Ezali vraiment na injustice makasi. Pourquoi? Parce que bango na ba mindele bazo sala ba sacrifice ndenge moko. Mais pas mindele ba idaka ba famille na bango ba idaka bana basalaka makambo ebele batika ba compagnie akei compagnie zo continuer batiki ba building ezo tika na bakoko na bakoko mais pas na biso soki moto asalaki même sacrifice ya 100 ou bien 200 personnes soka kufi lelo lobi biloko wana no sekei. Vous ne voyez pas qu'il y a une injustice sur ça les manakati ya biloko eza ya binote ba noir eza proclamé na nini oto bengi kiboko kwa mindele mais tango biso tokenda aveuglement kokota na makambo etali biso te nde ba commission tokota na nango yango wana. Okomona boye alekisi bana wana akolekisa na epe bango bien bakokufa na bango mais lobi akokufa famille netikali sous pauvre famille netikali eloko te. À quoi bon okenda na makambo lolenge wana les autres sens donc mutu mwindu akomprena kana kaka absolument rien ata bazo kosa eboye ye akondima na kaka po ezaka mundele mutalobi po ezaka mundele mutayi nango po ezaka mundele mutu a proclamer yango. C'est ça. Yango makambo tozomona neti makambo ba démocratie na kati Afrique. Nous sommes pas préparés à la démocratie ezali système bango. Et puis ça la kango poka ba maté biso ba africain. Et mais on a accepté ça, tokomi ko appliquer on a ndenge siko ya mabe ko lekana ba ngo mindele. Donc tu vois un peu. Alors makambo ya ba cadeau kozwa ka ba cadeau ko te pa batu moko boy. O atika yo depuis kala, o yebi ata makambo zo sala te ya ko pesa cadeau, pesa bana. En tout cas, il faut qu'on éviter ça. Parce que le monde est méchant. Le monde est très très méchant. Donc, veut makambo otolobaka makambo otolobaka ezali otobengaka souci ezalaka susu te mawa ezalaka susu te kaka no bi bana na ye akosaka femme mobali na ye et a combien plus fort yo ndeko. Tu vois kaka ndenge lobi mawa eta sute papa Johnny ngai ekamwisi ngai epesi mutu na ngai koswa tata mwasi aboyi ko sacrifier bana ye moko akei pe pour sacrifier bana ya ndeko na ye. Ça c'est quel esprit. Donc nandimi ke lelo pena nzambe abundaka pona ba faible $500 ba pesi mais a préféré que non pas passer à tumbi mbongo wana a tumbi ba jouer pour la Libye ki bango nzambe asalaka nzambe ba faible pena ya solo ndeko Johnny. Yeah, c'est ça le problème dans le Konanga. Et makamyo se senga kapenda il faut qu'on ait la prière. Sans la prière, eza mingi. Yango moni kolazo lo batango no salobi prier sans cesse. Bon, ceux qui connaissent bien prier sans cesse, bato bazo komo na basens moko un peu inverse bakanisaka. Prier sans cesse ezaka il faut bando tambola kozo lo balo bazo prier ka te. Le prier sans cesse c'est l'ingelo ba prier continuellement. C'est-à-dire ozo prier net bon, on a ko prier le 3 fois par jour. La prière qui n'a tongo, la prière n'a midi, la prière n'a pas posé. La prière sans cesse. Ozo prier pendant toute ta vie. La prière est pour toute la vie. Donc exact que au prier après au 3 jours, 4 jours, on peut prier non. Et puis exact que on peut prier matin, midi, on va prier anytime. Et réunion se prier à canon. Sans cesse, ils allaient prier continuel. Donc ozo prier et ozo prier pour toute ta vie. Merci beaucoup. C'est ça. Mais ça, yango ça la gaïté tous à la protéger. Même ata mutu soka avant kutaya d'ailleurs yemo kwa okima ebika ke o na sona kei biloko ko simba nango te akoya ne kututi. Merci beaucoup. C'est ça le problème. Merci beaucoup ndeko Johnny. Mama Sarah Fifi au monde ngani pona isolo oyo tata mwasi alinga bomba bana na ye a préféré à sacrifier bana ya leki na ye oyo leki a souffrir ayaka na aide na été car le 23 décembre oyo nzambe pe à confondre. Lecture na yo Mama Sarah. Ndenge asali eza na malamu eza mabe makambasali donc bato ya bango ye frère na biso bapesaki mbongo akokaki kobondela mpe alepe mbongo bana mpe bakufa na bango te ozomona bana bakufa mpe te bakozala na bango na bomoi mpe bakozala bango mpe bien eza ndenge wana mpo moto azolukilo mabe soki mabe wana ye oza nango te seigneur epa epanyaka kaka na ndenge pe nani na ndenge pa Johnny alobaki oza na famille omoni moto ali okabela yo te kozala na souci te so azala mbongo po mingi tovandi tokoli tozali bana mike
toko mikolo obimi pe bamboka ozana leki mususu azali ko bobunda likola lipa bana okabate banda azali mwana muke yo kasi so akomi na 1 milliard opeso opiate ate to loge pekisite okozwa te po ya nature na akabate ozomona ndenge ezali eza ndenge wana loge pe ekeseni te na ya mindele na ya biso ba même condition so biso ba africain osaka ndenge nini na bandaki awa bapesinga 200,000 motema ezopela elingi te il faut nakele kobakisa ya bokoko nayoka moto abimi na nt nayoka boye te nazokele kobakisa yango moni eyaka babe ekomosenga fisi ebele mais soki ovandika place moko eloko moko echange mpe eza te ezango malema ndenge mindele basala babirigeti bango bafamation baza te ti lelo yo nakomi koko kaka ya biso kaka moto yaka mindondo mpo tolingi sangisa oza na lias club oza na lio club oza na makambo nyonso formation yo siko yebisa enkanka oza ba combien de conditions yo moto moko ko bango na bango moto mta condition na eza ba loge différent yango moto ko tala kata parakanzi il faut sko biloko wana fo moto nde moto mwindu aye belela to lingi trop égoïste to liko kabati akamabe ko kaba ezalaka ndenge ya moto po moto aza nango ya moke soki akabaka okozwa ata 10 euro na ye moto akabaka te ata akomi na 1 milliard okozwa te eza bongo loge apekisaka te aboyaka te basunga mbutu ozomona yo nde kaka nde okabaka te olingi bafukamelako surtout motu mwindo ali bizaleli wana soki azwi donc il faut bosentir il faut boya kobondela ke chef ko po alesa melisa soki omoni ka bakaraktere wana oyebi ka oyo kakabaka kokolo kende mama Sarah molimo nini wana yo moko tata mwasi oki okota baloge na ndenge na yo baloge na soki ndenge obi wana sangisa esengi yo makila olio sacrifier bana oyo yo moko yo préféré okende kosacrifier bana ya ndeko na yo oyo kutu ndeko asengako aide oboya okima ça c'est que l'esprit olongwe pa na yo na gb azaka na gb ti na kinkole epai ya leki na ye apesa bajouer na mbongo mpo asacrifier ça c'est que l'esprit ça kasi etwali ezopela mwinda kuna yango moni ake korekoura kote wana soki etwali ya bana wana ezalaki ya molili mbela ye te alingaki kuta pusana te seke etwali nde pe ebendi atala na chance na famille nani aza na etwali po babiloko na bango yango soki ozwi miso efongwami nani aza na etwali kingandi ale yango moni mbango ake kuna siko lokola ye pe asa yebi masere yango lokola yebi ke famille eza na moto eya la pasteur eya la bato mosusu aza lekenge mpona bana po bano baolinga baboma wana baza na etwale mobu ifo ayeba siko ke bana baza na etwale moko oyo batamonda tene babando luka bango siko ndenge deja ese esalami proposition boye ifo ayebela abatelaka bana eza na bato mosusu mpe ya balabala kosomba bango eza na mutu mosusu omona asali fete ya anniversaire ya mariage ani yasa na bengi na fete nanga anniversaire kobosi na kado te boyelanga bakado eske kado ekoma ya kosenga kado nyonso ya kado ya kozwa wana esalama mingi surtout na Congo kuna nde esalamaka mingi bandeko na biso bisengela biso tokolaki okolia lipapa batu te soki okeye batie biloko olia mama kolinga te omona bayebisi mama na bino ke mwana toexigaki alia pa na biso wana yo ozolenga ozobanga po oyebi ke baobeto makasi ndongo le kuna me lelo te lelo ekoma ata moto ala mbongama te na basi na mibali sombela ngai ye kabela ngai ye yango moni tozotekama lokola likaya bona wenze na balota loge po bisenga si nde siko nga nasali feti seke nazala yango ya kokoka ndenge nini nakokisi mbongo te nazoluka nakele kobala namoni onkapa na biso baafricain mbongo nano kokisi te deja yo ozokende kobala osalela publicité bopesanga faire part bopeyanga enveloppe ya okende kobala nana tindaki yo okende kofiance mwasi oyo opokele kosilisa makambo ya libala il faut baede yo il faut bapesa invitation il faut bazongisa basala te libala soki okoki te kokoka te zela okokisa nyonso po libala ya makambo ebele
moto mosusu atueli yo ka $10 na mboka libala ye pa bali mwasi akomona mwasi na butu c'est vrai apesi yo $10 mais akoma oya kobima na mwasi na butu po ye pa bali ye pa bali donc libala nde ezalaka na mbongo nyonso libala nde ezalaka na mbongo nyonso ifo yo moko obimisa bakoka bilo 50 bakoka bilo mona nde toza boya kabilo €5 $10 10,000 francs na butu akomi koya mpona nini iya saki kosela yango ke mbongo na pesi eza mbongo libala mosu avance na ngai libala ale butu okolala te okoka kolotalota mabe bazolala na ozokomprendre te balelaka ndeni ngai naza na makambo te Papa Johnny kanga micro. Papa Johnny kanga micro please. Kama moto ya balabala ye moto osalo papanchi kapa kabela kiyo ozomona ngai atukana linga mambo osenga te ata ndeni osengo te donc libala mama Sarah libala esengaka do mobali ye mofa kokisa mbongo na ye nyonso tu apa kebala n'est-ce pas nyonso ata mwana soki alinga bala bino bwala bana akokisa kobakisa te yo soko kosombele veste mwana bato kosomba te ye mwana oyo akokele kobala ye ndo osombele kado opi mais mbongo espèce boye kobakisa na dépense songola ta ya chaussette komeki komeka te po soki osali yango soki ndeti moto amayele mabe mwana vine bebie babali ye bie basakrifie libala wana ekendeka 3 mois bakabwani okamwaka bakeka boye mwasi akomolongwa bazemi mpona nini kado moko tata moko apesa bino congélateur association bayaki na biloko ya ndako veut dire so moto asali mariage bayeli bakado bazwaka te bato bie bakoma osenga kaka faire part bapesikisengi kaka mbongo batya na enveloppe mais ndeti nga boye na osenga te mpe nalingi te na mariage mpe obi kado opesaka te na mariage kado eza te soki moto alingi na ye azwa enveloppe na ye na motema ofungwama me bamiso bakopesa oyo bayebeli ntina ekabe bayebi misa ya butu soki apesi ka ozwi ole ye mariage ebandi okama ye moto obalika sika bamari denu balekela bapapa oyo bazalaka bapapa oyo bazalaka amoni papa mokolo me mwana bato ya mwasi ya moke o mwasi na ngai to mpe bamama bazalaka amoni mwana bato mbala moke o mobali na ngai bazalaka bachore mingi ya bongo ifo koboya olobela okoteme soki otikali orejete yango olobaka na motema na pameli yango mariage oyo na brise na motema eza ndenge wana bebe ya moke alula mutu nyonso so amoni toto mwa asepe na ye akopesa babizu so akomo eloba esika kaka sheri na ngai mais oyoka se mon amouré mais soki oyo ye moko mokolo moto azosala badéclaration yo ozoli yango na motema ozoboya korejete. Merci beaucoup Maman Sarah. Papa Johnny Kababak Ali, on va finir. Likambo lobeza te Maman Sarah salobi nyonso ezaka ndenge alobi wana faut qu'on faire attention na bakado eza malamu te. Merci beaucoup. Voilà. Bandeko balandi to suki awa pona émission ya lelo yom dota la biso ya to betri solo to tangi koma mutute. To betri solo ba pesi biso to tangi koma mutute soko monike to lobeli yo. Ezali solo ya famille na bino. Ezali solo o yo. Eke version to beti ezali mabe ozana droit ya kobenga na limite na botosi na loengete. Alors papa Fisto, wala ka de lokol li solo wana ezali lokol li solo na biso mais ebetami dengo ate c'est mec ya kosi to ezala ki boy to kopesa o chance o koloba mais soko na loenge pe to koyokana te. Est-ce que comprendre? Voilà. Yom do la biso ya soko solo kopesa benga biso pe li solo na yo to kobeta yango kaka ndengo lingi to beta yango. Soko lingi totanga kombo to kotanga kombo soki po boyi totanga kombo te lokola awa to kotanga kombo te to kobeta yango kaka pona esunga bandeko mususu. To suki awa. Portez-vous bien. Santé de fer à tous. Hein. Voilà. Allez. Chap chap. Et tchara.